www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege moyo lele, poto na hosana, kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Merci de me retrouver partout dans le monde à travers www.potonapoto.com, le site des grands, le site des professionnels. Ensemble avec moi, votre humble serviteur, Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse. Merci à toi, Lamine Ndovo Moussakoli, parce que grâce à toi, je suis suivi partout dans le monde. Merci à sa femme. Elle s'appelle Flossie, la belle des belles, la première dame de Paris, Yakinsel. Merci. Et je m'en vais très vite remercier mes staffs. Là, je vois les sels et l'unique code Yambokaya, Willy Moucheni, l'éternel code mondial. Merci à toi, Gilles Koumbi, les grands baobas, ainsi qu'à Hervé Mogrosso, les pouvoirs d'achat, Hervé Mogrosso, les pouvoirs d'achat, Abdul Mvondo, l'Invondoskel International, les boss. Merci également à toi, Kenny Mbumba Armelour, l'homme des doubles Rolex en or. Grâce Moleka, en direct Afrique du Sud. Grâce Moleka, la bellissime, merci. Paola London, la femme de valeur, contrôler terrain, à Londres, parce que number one, il y a Londres, Zayomoko, Paola London. Alors ce soir, je reçois pour vous Gilles Boutelatala. Lui, il est coordonnateur, patron de ces grands sites, d'un grand site au nom de www.talalelonews.10.com. C'est ça les noms de son site avec qui on va entretenir avec lui. On va en parler concernant l'actualité de ces domaines, concernant l'actualité de la musique. On va faire une analyse par rapport à ça, ainsi que la politique congolaise, comment ça évolue avec ses confrères. On va en parler sur ça. Et sans plus tarder, je donne déjà la parole à Gilles Boutelatala. Bonjour Gilles. Losako Bakali, Prince Bakali, coordonnateur, il y a www.potonapoto, beaucoup de gens qui ont www.potonapoto, il y a les boss, la mine Ndovo, Moussakoli, mon ami, Motema ya Flozi, la belle des belles, Oyoyo, Aouti ko signé, c'est-à-dire balié, Nenge, Massanangaï, Massananga Moussousou, Bazo, Balabalapé. Alors, Lelo, Bato Baotolo partout dans le monde, bien que Baïbi, moi, parcours, mais o épinglé biso yango o sala bref nango na ndenge ya poto na poto peut-être ba o bazui taya otala pour la première fois na site poto na poto et je souligne déjà d'ailleurs au les cas déjà awa mais moi parcours wana ba comprendre nango et ça la relater par eux. Merci Botalata Laza muto atangaki na ifasik azaki ya souhaitaka za juriste professeur et puis na journaliste et puis au sala qui na temps normal les avons babalon propose les dispose na mataka na campus pour que ça domaine dans un domaine sous mais si bête na ifasik donc na sili ça qui c'est-à-dire to babalanga gestion na tobolaki et au sala qui na kendaki ifasik na sili na bandi stage na ngai na TKM na kenda pi moto je kizengi na Canal Marquis place na vandi sakinde masolo na Boko babengi na kombo ya entreprise babengi na kombo ya Nzondo TV les boss Denis Lesi Mvuluzi Mosakoli aza prophète Denis Lesi vienanga prophète mais vienanga et na mama Tina Lesi yepe azaki parmi bato bapesanga chance na Nzondo TV
mais ko Longanzondo TV po to be banaki na Denis Lesté to le la kimbongo te to le limosité to le likambote na longwa qui parce que tango excellence ministre de la communication et médias la main des porte-parole au gouvernement tango ba ki ba télévision sur longa analogique comme na numérique Denis Lesté wele la kimbangu boss nga la pe bambote azana levert en face na Kabulo wa sa émission sport bazan face ka wana et apunda kunanga na kenda mingi na kenda ba 7h ti ba 22h donc ndemo na comprendre univers internet c'était prévu na kota na vie du public na kota kate na Anderson Bogos a vie du public à boss Didier Masuki na Pembote ya Nadia Masuki et puis na yako kota na poto nani mutu babengi na kombo ya Adam Suluzolo mon ami na PC bazala coordonnateur na yo na chef na yo na PC Adam Suluzolo Mbote patron ya Congo azaki coordonne biso Arda Turan Nadine Mambuku ba Andisita o lolonga na zane ya zo travailler pananga oza réalisateur monteur na biso na Djibi Kitadi et puis na longwa na qui la voix du peuple ya Vincent Chiluzi tant na pas Vincent Chiluzi ndé zarande ba sans vision sans vie sans boulot sans valeur Vincent Chiluzi ba ke botata za molekinzela makoeza na lenzela aoleka tant na comment qui prêt ça la chaîne nangai site nangai ndé na soaki na Vincent et puis la mine dovo Mosakoli a to soaki na proposer que loka Adam Sazaki souté Adam Spe webi kande ba so mona koli mtu na tana et puis nzela kindaki nga na tana sa site na beko loko ezongo ba demo to mo loka Adam Saiba ina zede ba matériel nyonso la Adam la mine bisinga bité botala ya ko coordonner site poto na poto na coordonner na zonga ki wana na takia on a 1000 et quelques abonnés na tikia on a zoka en janvier 2016. Pourquoi paramètres na CPLO lo ba beaucoup plus paramètres et abonnés té paramètres n'aura parcours na yo ça parcours mais est-ce que ba abonné ko ba ça ba tout ça na parmi ba ça bloc to travail à bokasité botala non ba ebidare non ça c'est un grand travail oui na c'est un grand travail na matisa ba abonné na nini parce que ba musupe ba zapi musupe est-ce que bi ba musupe ep na site pe ba abonné ba matala ba monter ba otana ba monter il faut na lo bongoza fier na ngati fierté na ngala mi voyez bien maman Flozi la belle est belle biso do matsaba abonné to lo baraté na sponsor na biso o to zanango Novelis et ça de fait on a sponsor na biso o pecha biso poids Novelis na peso ba gros biso bozaka bomoko na la mine ndovo pour la mine pa changa pe poids so na kutana ba tebele on a la mine pa changa poids tilelo mais mutunanga azana te ti lelo ko cha point ndeni te mais achanga poids ngape na cha poids mais lelo na kuta be ba avantage msusu pona chaîne oyo tozana ngo lelo poto na poto tango ngana koma ki cordon tozala ki biso nyos ensemble na ba Arda Turane Arda Umela kité anga kende Congo dialogue pas Francine Ngembi na Grâce Numbi la diva na Sainte Bombo ba chinois noir o azali lo cameraman et pas Adam cameraman coordonnateur cameraman coordonnateur mais viens on za bongo tozomona lelo tala lelo pe coordonnateur ozoko pa tala lelo pe coordonnateur ya poto na poto lelo pe chinois coordonnateur ya Congo na Congo pas Adam Suzolo yango moniki botala tala tanga sisi bambona nyonso et puis otata mo kitana ekoki asati chaîne au lieu na sala système ya nakangi téléphone na bengi o Steve ngana leki ya la mine d'oeuvre Steve to bebana na benga ki patron ya poto na poto la mine d'oeuvre Mosakoli jour na benga kana zakana Bosco Bumba moi na passé Bumba c'est-à-dire batu suba barate ke Bosco o Alex afime pas na takaza aza mwana ya passé Bumba o atika l'église ya pasteur Sikatena papa wana mwana li Bosco Gilles Bumba wangaba Gilles Bumba wangaba mwana li Bosco Bumba mwana li Bosco mwana yambo ndenge yoza mwana yambo Bosco mwana Bosco Bumba o sakize na ngabo epwani o funda ngabo epwani il faut ça boyo ngobanga na mwana na kete eza ambiance donc ndeza toujours et puis ndenge na eko benga la mine na ebisi la mine qui na komi prêt ndeto solo laki na ba contrat na biso ndeto solo laki na komi prêt na sala nzela na ngando ebaki ata le nous la mine singa pas de problème bon ba matériel les apti matériel les aboy to lande makamu tout les ateko na Jacques lokola nini to sona et pied et puis la mine ceux qui ne salé maté ceux qui salé ma gloire à Jésus ceux qui ne salé maté ngam sumta yambo na longo site basalinga vidéo ya bonne chance na poto eza na kata site ça dit batala ba kita vraiment tina se ba mona ba souhaiter nga bonne chance et pas patron ya site o la mine d'oeuvre Mosakoli massa na ngai bonne chance na pété zalaki que non tant qu'il y a ça plus aimable à aimable et à ça on ça contre cœur bien que yo ozoki saki pe na zoki pota ozoki saki
Non, surtout moi disco place au Kewana ezaka na compose ngo tchaka pilipili. So ezaki bongo te sembla ba ko sa te. Parce que départ nyos tout et ça la passe. Avant ngana ya la mine avec na mo le kinzana za déjà ba matériel na presque tout. C'est notamment mususu. Te la mine ayeba la mine ebisa nga boye. Lokola po Adams pas à peser. Avant tirte. Adams n'a pas pas à peser. Tant Adams qui atiki libulu. Parce que libulu wana ba tusu ba ya boye chu adindi. Aya boye chu adindi atali mutu muso aroya wana te foka botala tala. Tant na yene skona zipi siko libulu wana selonga na parnanga. Tant ce qu'on ngana silisi na ebise que non la mine dovo musakoli motema ya flozi la belle de belle. Ndeko ya Steve. Oh là comme simba caméra tala le doigt comme caméra ya poto na poto. Na komi prena kende. Ne la mine esinga botata c'est bon. A caméra zabita boya ni les zabita boya ba bloko tout c'est bon et puis na ke naza surpris na tala bon aibisa ngate bonne chance. Kuta ndoko ko prononcer combat citoyen sikate po ezaki na mutune makasite. Et ça nga plaisir. Trou na yo na zipa ga. Trou nanga aventure te poto na poto lalaki. Après départ on a vu des côtés na poto nga mo pe na ndota na poto tala na ngati. Na s'abonner pe na poto na chaîne nanga. À mon avis des Kotaki et puis moko na vandaka boneta ka bishita sima pas ba publier parce que ba mikolo wana ce qu'on a tabuna na publier qui Prince Bakali ya ba Prince mais quoi parce que mingo no publier ka Avatar na te so za inde ko no bendeni sauf tu a publier Avatar to no publier ka tonton live bon te naza commenter écoute 4 notable tonton là ya salibo oh tonton là ya salibo Avatar à salibo Avatar tina tala mabe oui j'ai bandi et puis félicitations et puis une année peu à poto na ce tac na publié quand on peut na mir manga et dans ndako na vanda les lots sont dans la mode 2-3 personnes ils apprennent na poto faut le banc clair moni vérité ba bomba ngote merci beaucoup na poto na place naza une année na ngona publié qui et puis anniversaire on peut kana mingité ba informer ngango na kutana na Steve nazako kende na Floki Onya ndeko ya Maya Isengo Panzu na Paris ayako tika job de frère papa pa wema na Nicopole na kutani na Steve ayisinga ke akamingita anniversaire poto na oya donc lelo eza coordonné na ndeko na biso confrère na ngai Prince Bakali o aza lelo cordon o pe na Monique amemi pe charge ngo ne babaka pour diriger lelo il faut pas diriger il faut ndima ba diriger ne Prince Bakala ndima ki ba diriger et non po ya konyokola ye mais non que po abakisa pe un plus na o pas qui na ngona o abakisa ki lisusu na nzela ba botalata lelo tala lelo pe asimbi nzela yango malamu dans les bons. Merci beaucoup pour les remarques et puis les appréciations de mon confrère. Lui c'est Gilles Botalatala, bien qu'il est patron, c'est mon confrère aussi, c'est un grand patron, c'est un patron d'un grand site, c'est influent aussi également. Alors Gilles Botalatala au bunga kempe na actualité au bunga qui na circulation lelo oyo Gilles Botalatala na bato nyos tout ba se poser ba question tout monde a sous Gilinté site naie ba information les cas sous-souté tout monde a sous actualité te kaka ya kala to lembi yango ba nouveauté zate c'était dû à quoi Gilles Botalatala bien que wala silencieux to kota ba mona deuxième volet ya question na ngai au salaki ba vidéo mususu au lati ba rafia ya ba bokoko toujours on a la force ancestrale. Merci beaucoup. Premièrement, on a ce silence sur le plan technique et stratégique. On a chaîne zéro facilité. Chaîne zaka tekio caméra le Rezali, Guilherme Kenya, Salelanga site, Didier Masuki, Salelanga site. Nanyo Salelanga Guilherme Kenya aux États-Unis, Guilherme Masuki na Suisse na mboka Pauline Solo, là au moins na maman Honorine. Pauline Solo donc là-haut Pauline Solo en Suisse. Pe bambote. Ezakate ko sisi caméra, projecteur, micro, carte, mémoire, ordinateur, connexion T, c'est un peu de stratégie, de conseil, de mamutu. So ko to mo ke ba mo koko so mo ke zali, chaîne pesa ko ela la ka et ko mo loso mo micro ja ya omoni na chaki silence ne baba réclé pour mieux sauter. Mais qui na deuxième question na ba vidéo na ne bimi na te ba rafia wana. Ezaki stratégie mo na sali au bon moment nango kana mingi te na l'instant chaîne nanga ta le news 10 et puis les sur le cas siko na chaîne nanga poto na poto po ezanda ko nanga na longwa te na kenande osama mususu po vidéo liboso ba monanga na monde eza awa ngana ndimi yango
fondi mama kambu nzamba pambola la mine dovo mosakoli malgré mpepe na bambonge tozaki nango na ye mais nzamba pambola ye merci beaucoup pour nga pena sape 1+1 awa ye passa 1+1 awa ya mona lekika awa wana boke sala ngo ska mosusu poso na mutu mosusu na ngara ke fingo na vie du public na finga poto na vie du public na ke finga ngo na Kleboa na ke finga ngo na Elenga Congo na ke finga ngo na Congo na finga ngo na Afrique Info na finga ngo na Congo lengi na finga partout mais na ye awa wapo to na ke finga pe na la voix du peuple na ye awa wapo eza ndako nanga mais stratégie on a ça qui ba vidéo on a stratégie moko bo mona on kana milité na otinda batu boki mambangu bo betaka tala lelo news 10 bo mona ka profil a misu tala lelo nde na che awa ça dit que tala lelo na bité cameraman na ko zonga bien mona che bo po ata na kufi ezaka tala lelo na kufi ata na scène ezaka tala lelo na bali so pe na boti tala lelo la boti so pe na scène son on sala tala lelo kaka. Alors merci beaucoup Gilles Botala tala ba tout ba comprendre par rapport à ba question na ba préoccupation na de bo ando mona sou Julien na actualité na circulation j'allais dire ainsi que site nae et là imuke bozu ba raison na yango. Alors Gilles Botala tala to kota na actualité mbala moko lelo oyo ba journaliste internet ba sali ba association na il y a des part et d'autres il y a des associations coordonnée par Franck Stemay, une association France 24 si je ne me trompe pas. Alors entre ces deux associations là, Gilles Botala tala aza de quel côté? Faut que l'association de Ajimelko, le président de Franck Stemay, vota qui est provisoirement. L'association Moussou Sezali, il y a web. Union des journalistes web où ils sont coordonnés par Raphaël Oazali Bongo, coordonnateur de Congo France. Pour Talatala, ils sont sangana ba chroniqueur union sur internet na yoka ngona mato ya matika songo ezali kanisa matika songo premièrement yali kanisa matika songo selonga pour évangile selon bible liki aloba selonga Jean aloba selonga aloba selonga matika songo mtaloba ngo na matanga ya Marine Sam ser na biso atika biso ezaka na Kimbondo nolo ya 3000 ans et pas Nico 3000 ans na Kimbondo en face du bosso église frère Patrice a la biso divagation. Divagation. Il a une divagation. Il y a frère Patrice Ngoi Moussoko. Salani. Il a une divagation. Il faut ça. Il a une divagation. À ça, Jacques Aloua ko dénigrer ba chroniqueur, il y a ba journaliste à presse en ligne. À ça, moi Jacques Aloua là, ça la émission, on a tout ça, ba Peggy Sasa, ba Toya, ba Tebele, ba Frédéric Kimbe, ba Tutu, ba Alendele, ba Pachuerfi, bref, ba Tutu. Mais il y a Jimelko, Franck Stemay, Vincent Chiluizi, et puis première réunion, tout ça, la première réunion, oui, c'est officiellement, et c'est là qui réunion, tout ça, qui Mike Lokamba, Franck Stemay, Vincent Chiluizi, Madame Souzolo, Tracy Mbelenga, moi c'est Tracy Mbelenga, Madame Naye, et Glody Diasuka, au Elenga Congo, Tracy Azalite pour Tracy à remonter trop la machine, pour Tracy mais l'exactant de la machine. Il y a une machine pour y concentration. Tracy Mbelenga na Mike Lokamba. Moi Glody Tracy Mike Glody Tracy Mbelenga Glody Diasuka Mike Lokamba Freddy Akimbe Adam Souzolo Matika Songo Julien Botala tala Franck Stemay Vincent Chiluizi il a fait ba 20 kuna misili kanisa na bite mon kanisa to solo nde Franck na ba Vincent ba yaki na kanisa na ba ndeko mususu to sangana na biba mon kanisa yo boye tout ça les a bien mais tout ça groupe moi WhatsApp nga botata na pesa bulwana groupe WhatsApp tout ça la poke to na ko ba ndeko mususu nde to solo de bien to sona luba moko po to ko to proposer pe alendele to proposer Francis Iba Prince Bakali Zini Kumbi batutu pe ba travailler pe na biso na presse en ligne nde to so dit bon to ça qui quand une réunion de bosso salama chinga to so tout normal et puis na yo mona be ba web pe salami félicitations na web félicitations kuna ngai ta bana ka bola ba poster na mona ina poster ozote pour ko poster synonyme en leaderité na te sono lobi mabe dans les bons et puis ko wele la pe ko poster ya liboso na lobi te ke bande bazali kana ba wele la kite muto amoni kaza capable oza place wana na ko oza pe secrétaire na ko oza la pe président na ko oza pe vice président na ko oza la pe nani ba ndenge pour na makina ba nyonso ke botata za na comité de sage ya Jimelko na zala ki wana mais natali nde mambo ke ne ba web de tele minga susi na ngeza na za na Jimelko na ko oza na comité de sage na Jimelko nga mais so pe na web osa malamu contribution na ngana otinda na kena tiki kuna so ba sa marche santé ngana okende donc mutalo bateke botata za na Jimelko za na web te na été sono ba mabe oyo linga tele mona nde mususu na ebineni na s'en charger ni dans les bons pour nous faire voir et qu'on s'en charger qui faire voir qui n'a pas sa polémique souci na ngeza tout ça na émission te
et Alain Dele contre Gilles Botalata, la Prince Bakali contre Zine Kumbi et Zalate. Merci beaucoup, oui ou non, Lelo Oyoyo, journaliste internet et surtout beaucoup plus attaché de presse, artistes musiciens, collègues Nabiso, concert Nabiso, Bangonde, BBC, beaucoup plus Moussala Nabiso par réputation na yango. En tout cas, merci beaucoup la question posée là. Les Singa Botalata la question posée là, ils a vaste, ils a bien, n'a pas répondre mais quelque part ils ont encore comme bavard dans stade des martyrs. Pourquoi on a bien bongo parce que le lot on a besoin de sa réponse na question na yo. Même sur les titres parmi les titres yo cha. Na ninde Singa Botalata na ninga balini ati ba bota la biso na ramunoko et puis même sur naza mama makasi koleka bande ko belé o basala ba émission na ba o balobaka. Mais sauf que ninde ovanda na kokava. Oui ba ngope. Oui ba ngope non à la critique ba lobela ko trop. Trop réservé et puis trop réservé à la main azo tuner na ninga ya kobata mapuka ole ofula. Réservé mutayi bien on sait bon benga ba misa réputation na mabe nga botata na un état d'esprit il faut y différencier orgueil et état d'esprit zanine exemple mayebi ke mutu wana atonganga nayebi ke mutu wana zaka complexe nanga po neto fana même na kikamar même na ki chéri même na vie amoureuse au moins mobile muso za na complexe moi ça na banga moi ça na makasi tellement en limite que moi si on a cause mobile na ye ba ko fanda pe na stade de fête mais moi ça linga que c'est soulagement mobile comme Hollanda même si mutu moba akote kana ambiance ça fête sengi excuse ma chérie to ko bina mo ke mobile ne mamo mona bimisi des oyo kuna ba otalo boneni complexe ezalaka mamna olo ba otalo so ba yebi complexe muso ko zani bo vanda bo ça moko o comprendre que o wana yaka mutu ba divagation elo nyoko sala akobengo pape so pentaba atozana nzala api ope masanga chebo mela bata bomba benga pe boya to mela ntango yebike na sima nango divagation ezala kari mafuna cha attitude te contre temps sur temps elo sala yangwana te mubi na sala kango na ba oyo na mona ke divagation ezala pour éviter monde toza musala internet même na Kinshasa ba tususi ba solo kombo yebani mais na image moko ya bien te na ndenga mabete toze belé awa wananga ope na oloba na kocha na place OK lelo yoyo na logique makambo Prince Bakali na logique makambo to oloba na posa tout temps komba batute na posa tout temps ka kombo na ngane mtozana awawa OK lelo MSUP soki sangwa gilet kenda na ndenga mabe et que gilet ninga bala na famille moko boy so si batale mission na mona sala ya buzo bato basala mission mo gilet batala tala wana to songa la question na biso parla na ngalo banoni musala na biso internet e beba ko bebe ninge bebela ezanini ko sala na émission cahier de charge à malongue zati batali boso ba bebisa nano des émissions ba journaliste ba chroniqueur internet eza ba patron ba site internet ya libanda mboka so bo solo na ya liboso ezala kaka luka petit wana o wana boya wana petit wana o akata mutu petit wana boy taille wana o ya taille tant que zo mona bongo tiene émission akumo sala le bitanga olongo ozo ke pando fingelo Gilet Botalata mais tanga olonga lo ba fingo ya mona ko kuna ba futa ngate kuna ba sala abo papi mbo malongwa Congo web suma muzaki tu ya makasi ko leka ba o biso to sala na ba patron na biso ba émission na akota B1 a créé polémique mais kinda ekena na TV ta expliquer que ta kuna ka ko nda ko lalaka olala te mo biska ma echola te nga va na poto na ba réalité poto na poto nga ko coach poto na téléphone dans les bons Steve ayebi la mina ayebi yo yebi ba non vous ma go faire image ba yebi mettez son ba mabe roda bébé mineur ba yebi na ko coach poto na poto par téléphone stratégie na ngoza boza margué na za souté msu yo pe cordon au même pe ba stratégie na OK au kangi pe ba fenêtre mususu bref musa les a beba po to sa émission ya buzoba to comme ko mbana biso na nenga buzoba et puis journaliste za starté ndeti ngazi na vandi abwe na vanda te pona tanga na laksa na beta masolo ndako na ngala laksa ba faire na ngala salaka muke ata machine à popcorn na salaka na vandi pona beta masolo tala les fondations tala lo na be émission na landi ya sika donc musa na biso internet za beba pour cahier des charges zate pour ba ko internet ba mo ba lingika ba vie ko ta cliquer mais réputation ba te beba to ze be internet même ibali na ti au moins d'autres en général pour ça na tchabo zate ko botata la bien je comprends très bien dans notre en général Gérard Bouchabou na Londres mamna ba Gérard Bouchabou mère d'une femme n'est pas en Kinshasa mais il m'a dit que na bana na kin na comprend été pour Gérard Bouchabou na Londres quitter hotel ndenge zalaka alors Gilet Botalata là na comprendre des réponses na yo par rapport au lobeli sur C Gilet Botalata là
c'est pas un journaliste de polémique, c'est pas quelqu'un, il y a Rankin Nabatu. Mais la fois passée, j'avais reçu un confrère Nayo aussi, qui est Kevin Leketchou. Il y en a un problème? Aucune idée, mon Dieu témoin. Mais apparemment, ça vraiment un témoignage, il y a bien été. Hein? Et puis, il y a très bien, tandis qu'il y a très bien. Évangile Seroye, on a bien naïbi avant Simba Micro, Kevin Leketchou. Et tu n'as pas là. Kevin Panda Leketchou. Tu n'as pas de question. Question. Ok. Mais c'est peut-être que le on a sénat retourna. Ok. Kevin Leketchou, naïbi Banda Kala, avant Simba Micro. Julien Boutalata la paix. Avant Simba Micro, par là, nous avons Kevin Leketchou. Il y a avant Simba Micro. Nous avons expliqué. Tes places, on comprend bien. Il y a avant Simba Micro. Donc, ça dit que avant Simba Micro, on a Simba Micro. Pourquoi? Papa Lekinaye, Kreda, Azali Bongo Leki, maman aboti Kevin Leketchou. Azali master nanga totanga école ami d'enfance na Lemba, totanga na ba Saint-Benoît, totanga ti na ba Sio, ba papa Kapi, ba Mambutu. Toyebanda depuis Canada mama Siska oyo auto tika biso mama nanga à côté campus ndenge a sufaki na campus ngape na assista na zala même na matanga jour na yoka ki mama Siska kufa na ya matanga depuis 6h du matin ti minuit na vanda kata lupango na suko na kata lupango wana dans famille nanga ce qui a passé témoignage à madame Tena habité genre nini il fallait juste comme tu es point les amis madame Tenga n'habite aux années bien dernièrement on a habité mission où ça qui combien de temps ça fait combien de temps na retourner pour on a habité sur na tuni il répond à ma question bon on a habité dans années bien dernièrement où on a utai ko sala makamba Robin Mundibu ya papa Robin Mundibu général colonel Akilembo Nzambe tanga autotika biso na lekai na vande pas masananga Kreda et pas ba Kevin Leketchou asale lenga sport yata le nous 10 Leketchou oui asale nga tous années à bon terme ce qui aime susu azamutu aime susu na ebité pour na lobi bonde yo lobi lo kwa nga na ebité na mona kité na déontologie journalistique ba confirmaka eloko yo yebi netinga misoso ba ebisinga confirmer da kufi na keluka médecin confirmer tanga ebisinga ke kufi na crise et puis na ko motsa ko ba makeye nanga. Merci beaucoup. Donc le quoi nga na ebi angote nous avons confirmé le Cambodgien. Nous avons dit que Kevin Leketchou, toute sa famille. Tu n'as pas l'air, vous êtes très bien. Nous avons Sandra Kambi, nous avons Léonard Kambi, Lionel Kambi, au à Paris. C'était resté là, alors. Gilet Botalata là. Gilet Botalata là. Il y a une information en été donc c'est ça. Il y a un problème. On a un groupe dans WhatsApp. Le logo tu as partagé ma vidéo. Donc est-ce que Gilet Botalata s'est dit parce que Koyoga va propos nayo osa vraiment rankinete osa na ba problème na batute mais osa épinglé na kaya batu o batanga ba komona ba beaucoup plus na ndenge mo boya moi bien té tandis que yo non tandis que elobinga keza question nga tandis que yo osa mta ndinga na té mais ozalaka beaucoup plus na ba Freddy Akimbe ba Dams Luzolo pour citer que c'est là ba Karine Mokonzi en quelque sorte ozalana ba on peut très bien. Si on a bien le bango, ils ont sauté premier. Premièrement, on a la vente. Il y a plus que yo azate. Ah, oui. Yo mo habilité à répondre. Yango no moni nde barbaranga ta formé mo na tika secret mo to mbele pone mo naza Julien Boutalata la lelo. Ba camarade nyonso ba confrère na ba concerne to kuta ba to kuta ba na ndenga musala. To ko kuta na ndenga banda ko te muto na ndaku na ngana rigini ezalaka Papi les Princes, tant à Longue Papi de Quinton, tant à Nga, travailler dans le site. Confrère. Ouais, tes confrères, à comment ça dans le site Nanga Papi les Princes. Oui, évidemment, la bémise. Ah, mais oui. Mon toit, on a pour moni, ils ont l'intimité, moi, ok, esprit là, là, wana. Donc par là, tant c'est-à-dire que Ndako n'a pas dans l'action. Ndako est la sacrée. C'est sacré. Tayakuna, chinois coutou, tant on a ceci site Sika. Cordon. Et que pour les alatés qui est dans le caméraman, il y a poto na poto mamno, so na chaki stop. Tant on a la mine, bah bino tout na si vous avez distance, nanga il a été son accompagné à bien à l'époque. Boye bino tout na chaki bino distance, bah sensa bomba, bah grâce stratégie moi pour éviter la polémique. Ça a été que na filmé qui na caméra à la mine, na salle qui micro à caméra à la mine et puis na zoa qui ba caméra. Chinois couté yako lukanga, chinois yebi moyena lobete, chinois comment nanda kunanga te, ba policier na se, mon Dieu témoigné ba seke benga. Tant que quand m'a benga et puis aleki
Depuis que Gilet Botalatala a inspiré Ngambala, Moko dans côté la question Bamsusu, bas confrère Moussouba Lobela, on a un concert, mais pour qu'il y ait cité comment on a honte, na nenga polémique, est-ce que Gilet Botalatala s'est dit vantard, orgueilleux? Ngatem na kolo banu, bat batala biso bat makolo bango. On a bien plus que yo, on a bien plus que yo moko. Mtaate. Alors, c'est que yon des habilités à répondre biso. Nga naza orgueillité. C'est premièrement na bibenga l'embokati de la presse. Mutu monte à mon amour en anglais internet. Mutu monte à mon oui, pourquoi pas. Mutu monte à mon ndakunanga internet. Mutu monte à mon machine à popcorn nango na sali saka à part mbonga wuli mushenda sunga. Voilà, machine à popcorn. Tant na bibongo Nice, ba benga Nice, mo créer business moko en coulisses. Eza lokola Adolphe Muzitu, premier ministre, azaki premier ministre mazaki na ba flat na ya salisa. Ba benga Nice, c'est-à-dire créer qui moi initiative mo pembeni pour que son na ko sala émission na Kabose et que Kabose me ko expliquer butata mo boulot non, c'est bon artiste. L'essentiel émission les cas. Mais nada na mo transport nanga. Voilà. C'est ça. Donc mutu monta monisika na gangeli yango. Wana pe compta makasi. Mais oui, ba tebe nga beno lukuku sample modèle nanga ebisanga bi botaratala soki musalo ya micro et matiso avion et baniso na mondo na yeba na général leko abenga nga na téléphone. C'est bon. Mutu lokola egwaki o maire. Naza bateau la soirée na bango egwaki o maire koma kuntina niveau que so na sali mabe abenga maman na biso fini. Po to yeba mpe na ndenge la famille ayaka tina ndako na biso. Ba Bruno Chibala ba premier ministre tout le monde sera bango partir musa nanga mais engo bateke na oliambo na sima Bruno Chibala il faut na sali samisi machine à popcorn nanga ndenge nzela lufu komi wana so na zana mo 500 francs nanga mama pasi monga tindela nga presa Claude Ndombaza tindela nga Freddy Maemba Malela le Londres les champions nako ki pe lufu donc quand tu simba micro il faut veste te faisant influence grande la mine de sa stratégie na voiture mo boye permettre ba transport tout ça et ça stratégie paye bien alors ils ont ma bête ils a qui ba projet que tu y a depuis kala msu yo kango lelo ils a ba projet que tu fais ça regarde lelo te na lobby on lelo pona yambi mais oui te nazo ba ponga mo pesa ba projet depuis dans la kawana msusu sur le plan stratégique ou bien ba makamuso mo naza responsable pe ya famille ils a qui comme ils a kutu yango te na ko dévoiler ba moko na mine naza na bomba moki ah OK. Ils ont un projet qui est belé pour n'aller pas qu'on peut déjà ils ont bien d'être il y a au pôle la complexe il y a un moni n'a quoi que ça peut mission na célos gram tout si bon ils ont été que là mais en d'ici tu n'as qu'un des transports te ngaza mutu na presque na batu bien mon mam na lo bano ba bota la biso so bongo ba vraie émission bota na ma commentaire émission ba on a ba 100 000 vite émission commentaire très bien c'est na yo ngana olingeta la ma 100 vies à Pamba, 100 personnes battant maintenant 100 personnes battant va considérer que ça va 30. Oui, très bien, non, ça n'a pas de makas. Mais considération. Ça n'a pas de depuis na botama no batchan depuis na banda musana battre la côté ba commentaire batande ba côté ba commentaire on ka hypocrite on ka voyou on ka nanyo on ka nanyo mais botata ba finga pe même mamna ba no ba boke na ta le news 10 na émission même émission ba ya mbanga na ba na ole kana batom botala ba j'aime na ba oba boye on ka ba j'aime eza moins belé par rapport ya bateau ba boye dona ninga orgueillité parce que naïbi kinza menu ta pesa nga 2 kwa songa na obeta tolo nga lelo na yamba premier ministre mboka na biso Bruno Chibala na zana ye na parcours nanga na yamba papa wemba 9 fois na vie nanga première émission vie nanga na sana papa wemba dernière émission avant papa wemba kufa 4 jours avant kufa so 2 jours avant kufa so combien de jours dans cette émission na papa wemba et puis papa wemba kufi jour moko après anniversaire nanga le 24 avril nga botam le 25 avril les essais pour nanga et puis combien de journalistes même à Kinshasa même internet ou à bandi ata papa wemba paye le côté mais au luka azaka na papa wemba photo papa wemba ça nga 9 fois na mbi presque ba leader tout na ko sauter na ko beta na TVT ko lan ba leader pe ba pia mbongo te mais na parcours nanga c'est bon à travers ya kombo botata ande soki na salisi pharmacie nanga pharmacie tala lelo na sali fondation na yo na sali fondation tala lelo ya ngomte ezasko influence fondation ya nani ya jida déjà en activité eza déjà en activité to te ko sala action moko na école na Kisenso sauf que ba image bozwango et puis to kende na ngona mingi to na école parce que na kende na école moko na moni ba madusu mire ezate bana ba otanga na se na mwanda mo basunga ngata on a bisi kanda fondation ezate botata la mbongo mo ba sans vision sans vie sans boulot sans valeur on a profité na tout nos question qui est derrière toi parce que la fondation est singa mama bébélé na za derrière da Bruno Chibala za vi na ngate aza invité ndé moko na moto abotaka mama Olive aza master mama Olive te on comprend hein les amusala circonstances amusala ni considère qui médecin
abotaki ezande moko na botalatala ayamba bato presque ba leader tout na Kinshasa na internet botalatala ngasa mingi ba faits sociaux. C'est ça, yango wana nazala bien pour analyse na sala kaka ezaki bino ci bala kritika ki mboka na biso trop na miko na nga ya tala na miko na nga ngam na oloba kinska mo na mboka Vital Kamerhe kaza kota majorité boye mama mututa lelo po solola ame ma charge ba ki premier ministre famille na ba beta maboko famille na ba sepelaki biso pe to sepelaki po babara toute autorité vient de Dieu. Je pense que yo po sepelaki okobo ya mo sepeli po toute autorité vient de Dieu. Baza mingité o baleka na ba poto na poto ba bima ba cordon gueule za cordon et là que ça qui o comment des frères José Nzita bayemba ki mari ba wolela nzembo wana na Matu Samuel o comment mais c'est comment malgré parola tout ça ba mi tout mais et là non saka mwana mboka Bruno Chi ni parola London Tenabi malgré José Nzita ba welela nzembo ya o comment o c'est ça ba mi na parolier parola London te parola London na solo ane bien azarana nga botalata la bien na été solo lobi mabe et puis comme ça na parola London bo solo bien azara bien nga sona bato ba se respectaka te parola London asoa bien na London na pichu na sona watana et yo sona comprendre bien rigueur pas na nga rigueur pas na nga so yena ba système botalata nga kunya boy ko ba botala so ko moni nga oza numéro na nga na téléphone ko ela nga kute ko leki Prince Bakali oleki Frank Semai oleki Matika Songo oleki Alendele oleki Juvenal oleki na boy na nga ye sanga remarque botalata la non c'est pe na ba singano te so botalata ta ming chemise ou so to loba malembe loba mbangu so to loba mbangu loba malembe ko ela nga ko ba je kute ko leki na ni na note ponga mo mutali boso na stopper ya ngo moni botalata pe même ba ja ba publication ba page officielle très bien, Gilles Botalatala et Logano Lobimba la moko inspiré ngana poser question oyo sous question. Comprenez que je suis bel et bien avec Gilles Botalatala, président, directeur général d'un grand site, j'allais dire www.talalelonews10.com. C'est ça le nom de son site. C'est un site influent aussi, pourquoi pas, qui se comporte très bien. Et Lelo Oyoyo, c'est Bazio Tanké. Coach, la coach, ok, compétition, aux organisateur, j'allais dire, bazio loko là, au sélectionner 5 journalistes seulement. Yo ozawana pour que au sélectionner bango. Yo sko tangelanga bango, yo tanga, yo va sélectionner sko etikali musala na yo ozwa nani na nani. Ngako changate, mais babi zwaka ba misusu nganante, zwa 5 wana orotanga. Ah, ebike bino na habité vraiment Prince Bakali par rapport à musala ndete osala. Question ngo ezana ngo bien mais sko otuninga nga, opinion nga. Pour battre belle babosa na ke évangile selon Matthieu c'est o liki alobeza yete o Matthieu alobeza yete pe otuninga 5 so o chata 30 c'était pour bazate belle poso ntilanga 5 de préférence na 5 en tout cas bana poto bo eskizenga ba kenimbumba ba Pire Longadi les maîtres Pire Longadi o eskizenga yi qui na poni na nga 5 ba o batikali na dossier à suivre o sama na ngaisha koko nanga isha koko nga parce que yo ndolo bibongo c'est que yo ko tanga te tikanga na tanga pour créer na polémique te. OK d'accord. Ngana linga isha koko. Ndem sa isha koko salaka. Mais sous question ko bimana kati yana 1. OK d'accord, merci. Nanga Ivi Pan. Wa Congo promo. Isha koko Congo Mikili. Azape coordonnatrice le roi yo bilomba ende moko. Auto toto soana ya zali banda et tangi date nga lendele natala pe musala lendele zoage 3 alendele nabaki a ishokoko otuninga selonga parce que ça n'a pas normal. On a peine à tala ba journaliste mususu mais ba on apprécie Yves Abdallah Zakari Benol Koko Sampo. Ba o ba idanga popo mu pasula na ba on atangaki. Les ba département tuninga ba on c'est pas. Aisha Koko. Yves Pana Congo promo alendele. Ndela ko nakomo tala jeune wana. Malgré tout ça, on va en été au second pour nous féliciter Moutongo Bakate Kouvanaye, Raphaël au Congo France. Nous avons tout droit naïe
Ça se comprend très bien. Mutu moko yeba ningo bakate batchona ba page officielle to na ba nini ba o comprendre ninte considération fi ezarana ye Raphaël Azana Congo France na sur le talipé ndam to ke pe ko ta fonks mai. Merci beaucoup. Bana poto bana mokil mobimba partout dans le monde la mine d'Ovo Mosakoli patron ngai aussi la belle de belle la première dame de Paris ba patron ngai boyo ki gile botalata la sélection ya 5 journalistes atangi. Bien que ça c'est hein attends à côté on peut comment tenir tout so bo baksono pe 5 nga souci na ngala 5 wana donc na 5 wana gilet botalata la tangi dans les bons bangonde baza ba meilleur non wana c'est la conception na ngai bangonde baza on appréciaka c'est la question selon ba oyo o appréciaka et non ba meilleur alors nga souci na lobi en bon na sens que bateau nyos tout au tangiwana yo tant que sélectionneur c'est que bangonde bazaba meilleur bana poto bota la biso c'est que ba nyos tout bino botika liana bo c'est la très prochainement bo ça la paix effort qui va tanga bino parmi les 5 gilet botalata la nim tatangi yango allez se comprendre alors gilet botalata la tomi presque na sur émission na biso message clé européen ça par rapport à émission à lelo on a tout noté s'adresser dans yango par rapport à l'émission et puis bah vision na yo c'est bah comprendre déjà et qu'est-ce que tu penses encore dans l'avenir pour notre site na yo et puis fondation na yo. En tout cas merci beaucoup na émission nous avons à l'aise n'importe que na boulay loka qui toi battu c'est pour bible puis quand ça me beza les sumo je pensais que le roi na longa na chaîne oyo nous a sosoaté et mso benga bongo mimenga na match kwata na boula qui ont pété mais na yebeka qui va sur internet de zalaka bongo mais félicitations na yo moko si oyo yo ndeba lobaka to lekaki na nzela moko oyo pe loloza na nzela félicitations de ngozo kamba on a mon Steve tout musala c'est bon en moment ordre c'est bon donc ndega la mine tazana kin nde musa ezaki boso la mine prince bakali yo tala na lisu mususu donc place oyebi que moi kokoso ezalaki kota babotalata la mais côté on a sauté libulu wana pour que ezala bien pour que ça peine facilité alongwa pe précocement te ndenge musala ezalaka parce que moi le loso le batebele ba osala le ba chaîne ezali c'est parce que emsu ba patron libanda na lobité que yo la mine pona zana yo toi tu es mon ami na lo bano sigota ke camarade danga pour batebele le bon ça ba chaîne libanda pour na mo ba négligence ya ba nini pour bibi volonté tout ça rango ngana poto na poto arrivé accord à papa wemba na loi moto de l'immaterministi aéroport coréen na mati kwa moto ti 50 ti zone place to montaka malgré que tu monter nanga mutazonga ki cameraman azonga na moto ngana zonga na montana kamenga na amer na ya jaune de tozonga ki mais bo pesa épée chance nde bo pesa épée biso ba chance quel que soit na yebi ndako sika ba vandaka mabe ezanga ozalate pesa chance azala be chai pe à l'aise yo pe chapé la mine à l'aise ndenge za homona ki fonctionnement mambo yitimu ko no pe koka ndenge biso to mekola ki ko sa de façon que la mine d'Ovo to kabwana bien yo pe za pe bien marge ndenge ya to yebite ndenge ezala ngalo nde ba yambinga ozane sengo ya mbinga awawa moyebi combien de coordonnateurs o balekana ba site batu musu moyeba yamba bango ezate pona nini po baloba mabe bazama mabe donc za muté munene na minute oza mama oza papa zaka yo pe ezala bien respecter musala principal musala ba coordonnateur ba cameraman ba monteur ba journaliste musu so encadrer bango eza facilité ko yamba muto aye na bimi dans les néa au foule au PC ba invité au l'accès batu musu déjà facilité merci beaucoup na ba botali biso ba bi mun ko ebeta système fimbo o amun ki na lobby mabe ba remarque pe na linga ngo mingi ok na Facebook Julien Botalatala numéro de téléphone plus 243 84 074 84 13 plus 243 84 074 84 13 bo changa par rapport à l'initiative pour les accords de financement spirituellement et puis moralement ndenge nazana Gérard Bouchama un grand merci na baitu oyo batali botalatala o monena bande susu bomona mabe bolimbisa monorebe Sarafimbo ba question zaki ya confrère na ngai cordon ya poto na poto bakali prince l'espoir de la presse un grand merci na Gérard Bouchabou na pesa kana continue pesa mbote Gérard Bouchabou na Londres au pas concert botalatala mingi na Londres Foidi Mayemba Pichuna Sona Watanabe Paolo
London. Paolo London. Panga bien Paolo. Donc c'est-à-dire Paolo. Comment Moga? Paolo London, Karine Manessa na Londres. Un grand merci. Naï moto babeng na kombo pichu na Sonia Watanabe. Na pesa mbote bon na Nora Landu na pesi mbote botalatala pe ba mbote na pesi mbote bon na Violette Dinganga. Est-ce que ça kwana il y a 20 000 euros pour ngai na za ina ina mabe. Tu ne sac à 20 000 euros. Te Violette Dinganga. Moi na Belgique à Tongo, moi na kenda poto na système te ko kuna ni te ya kenda poto na système ki bis ambassade nde zo ba na ndako na Tongo pe na deuxième république kenda poto kala na sereba ya télé zaye. On comprend Violette Dinganga. Et puis Violette Dinganga aussi dédicace à kitoko ya propre kitoko te ezandenge zali. Violette Dinganga za na ye na mabeli na za na ye ya ngomoni na osala na oloba na oloba na moni maman Violette Dinganga Carmen Dinganga baza mebele Carmen Dinganga mona Carmen Dinganga kala mingi te aobi mape grand joueur moto va remplacer ba nonda libanda Carmen Dinganga na pesi mbote na batutu la mine dovo mosakoli ndako nanga yango naibisa kinga ki anniversaire naibi ki anniversaire ya poto na poto nga botalatala na ozalo mweka ke em sous compte ta système na ozalo et puis mokolango parfois na ko animer. Donc na ABC déjà nani dans les bons depuis na les cas qui na avis du public et Didier Masuki na za bien na bango na za bien na batutu taka na zala awa mambutu merci mingi na mutu abengi na kombo na restaurant Mama Luboko na Ottawa pour restaurant ne quotidien polémique papa mo benga nga Jacques lokwa pour babuseni ki bana sikape ba ko sa makambo ta lelo botata la pa ye au sa makambo ope batu musu basala kité dans les bons Robino Mundi Boufa Burgaz ba sa pe makambo na ba déplique ope batu musu basala kité ndemo restaurant Mama Luboko na ba ser na biso tout na mami mukelengo pa zala kawana mo mami mukelengo pa zala kawana botanité nato beauté salon chez nato bamukanga obuseni site na biso sikati Congo Réalité Info TV SR na so bijouti soka. Ah OK d'accord. Congo Réalité. Non, il y a mis dans une émission spéciale on va parler sur ça. On peut attacher des presse il y a général de FAO Niki Poutou Maman Meliette. Niki Poutou Maman Meliette pour mon le ça va plaisir moi que mutu donc bijouti soka za na plaisir ya makasi ya ko bois ka ser na yewa na Niki Poutou Maman Meliette. On peut na koti na jango pour na ngi cordon na longwe ba yambinga su awa na fête na kozali susu bo soutenir fondation na notale le bo soutenir ba initiative ya développement botalatala bo s'abonner pe awa ba bolinganga. Ce que babloka bifo za la kapoke bato bakanisa botata na la mine Jacques Lokola donc on permettre ngana simbata micro ya poto na poto pardon na loba na ngate merci beaucoup na simbi yango na pesi mbote na baitu batali biso prince bakali o azabongo cordon félicitations la mine dovo mosakoli botalata la ye boende za mo sonde biso baito sali bo la mine mo ba chapso na page officielle ezalate na yebi on a lobi botala ngo bien mais so ezaki na salela que émission de benga ba publier biso dans les bons merci beaucoup na Pauline Solo ndenge za rasuko www.potonapoto www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele